Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source, edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Bonjour, bonsoir, chers amis. Chers téléspectateurs, chers internautes, Lelo Nazal Bosso Nabino Nakata site où il y a www.atozainfo.com site Nabino Asika actuellement Nakata Paris quand nous informé Bino donc Lelo Naye Bosso Nabino na sangwa mawa Naye na Bosso Nabino na sangwa mawa parce que tu vas perdre un grand baoba, un grand musicien de la rumba congolaise Otobande Kubenga, vraiment le patron de la rumba. Tu vas perdre Papa Wemba o bisonyo sonde tozawa tozana pasi mingi na motema. Donc lelo na yeli boso na binonde bozo mona naza vraiment zen, naza na courage mingi te, na ye ko fia kolate comme d'habitude nde boyebeli lelo penza. Na ye epaya Joli Mubiala leader naturel Kiwini oyo azalaki pe une partie ya bana vivre la musique donc na yeko mona ye na permission ya Lucia Zaza papa Jean-Paul Ngambe maman Lolo Loris la congolaise ma Claudine Kinoa sans oublier ya Vero Mangoi sans oublier ya Mimi Chikeva donc na permission na bino lelo oyo Meraku Maman Christiana Kwasa na yeko mona lelo oyo babengi Joli Mubiala leader naturel Kiwini na permission na bino bino tubolobi na ngana kinoko mona epo apesa lelo oyo ayebisa bo ala kisabino vraiment quelque chose na ba moment oya pasaki na vie beaucoup et puis toyeba impression na ye et puis esali ndenge nini lelo oyo koza nouvelle ya boye il y a repère de Moutounene le kola papa Wemba vraiment bison surtout ça sans voix tout si makasi ya koloba vraiment na linga ki na yeba ko présenter les sous ba condoléances na ngai pe na ya Lili Meya na Genève mobile ya Mimi Lutama Mimi Avio lelo oyo naza epaya grand frère propre Joli Mubiala leader naturel Kiwini. Bonsoir grand frère Joli Mubiala. Bonsoir. Bonsoir petite sœur. Grand frère nanga Joli Mubiala leader naturel Kiwini. Lelo to otala yo pa na yo pona sangama o to yebi Congo mobimba lelo oyo musicien moneno to perdre le la papa Wemba. Grand frère vous êtes un grand musicien talentueux, compositeur, chanteur. Yebisa biso lelo oyo sango oyo ya kozali na tongo ke papa Wemba tiki biso ndenge nini komela kiyo tango ozaki sango wana epesa la kiyo ndenge nini grand frère Joli Mubiala Kiwini. En tout cas, merci beaucoup petit sœur Nanga, Zidane Mokonzi wa maman. La question tuninga ndenge wo nanga. Sérieusement tango na yoki sango wana encore on imango te nanimaki yango te nanimi te mais bato azobenganga toujours par-ci par-là masa nanga de protocole azobenga ngai bamisana kini batie mobindi azobenga ngai master tala papa Wemba boyeboye sérieusement nakoka kodigérer te parce que ezali neti nakuti operdre susu deuxième grand frère nanga kala mingi te na perdre Meneya kala mingi te na koperdre papa Wemba personnellement namona so fier nanga esika nakotia fier nanga te quoi
parce que bana bazaki ba modèle nanga ba vient nanga donc vraiment l'air na yoki sangwana naka ko digérer te ti sikonde na zaboye nazo nimate ke l'enkuru na kulupende akoko kende na ndengwana. Vraiment bandeko balandi ya www.awatozainfo.com beuti kolanda bino moko un grand musicien na biso ya Congo o babengi Joli Mubiala leader naturel Kiwini liboso na bino bomoni pasi nini aza yango ya motema bomoni souci nini o azaki nango na motema actuellement nga na yeti na ndaku boko koyeba te etani na kuti ye et puis po vie andima ke edino image acha caméra na yena mokonja ba mama lelo sans fouet ya kekele toloba grand frère Joli Mubiala nazalaki na Mimi Kapen on a profité occasion na souhaiter bonsoir merci à Mimi Kapen à niveau États-Unis ba condoléances na ekomaki na Bijou Kapen na kati ya France Bijou Kapen na Mimi Kapen mutu balobi na ngana poser question oyo tangu papa Wemba azalaki vivant relation ni bozaki na ngona papa Wemba est-ce que bozaki na contact na papa Wemba ou bien ndenge musique solo ngwa na vivre la musique bozo beaucoup même temps na ndenge na ye mais ou bien ezali que non so beaucoup na vie na yo ndenge ka za la beaucoup pesa la mbote ou bien beaucoup partager pe ba moment grand frère le balelo bandeko balandi ya www.awatozainfo.com bayoka relation ni nozaki na ngona vie na yo. En tout cas la garda ba relation bien na papa Wemba nga na beta na vivre la musique asa premier musicien oyo akota na vivre la musique a passé test donc c'est-à-dire viwana azala ki grand frère na ngai grand frère na biso a palais ni na lobaka na permission donc nga na zana na problème te o makambu to baza ko yoka o papa Wemba il avait des problèmes avec quelqu'un qui s'est remené ça c'est artistiquement parce qu'il n'a pas problème na bango na la beti na papa Wemba na vivre la musique naturel aux années problème te tina longwe pe donc tine na vanda boye na longwa donc na longwa na ngai na commencer la vie na ngai tokuta na vie to sololaka to sekaka en tout cas na stikala aux problème là été la relation avec nous très bien très bien donc voilà et là on a kolobaka ngona za purifier l'air moko za ko benga ngai ko soutenir ngai ko conforter ngai na nyonso nazo sala ko encourager ngai ndenge vie accueilli petit continuer vivre Victor Eleison nous a grand chanteur en tout cas tout ça na bien voilà. Merci grand frère na question o bandeko balandi ya www.awatozainfo.com basili kolanda yo ndenge ozaki clair na ba réponse na yo mais lelo oyo grand frère na ngai des protocoles na Bruxelles et puis na grand frère na nga de Gaulle Nzenza Mathieu Mombidi CBC et puis na grand frère propre Ogi Champagne na kata Zurich balobi soki lelo oyo lingole la papa Wemba lelo oyo rôle le nzembo nini non lelo minoko ebele to minoko na banzembo ebele en fait dit que salata mo eloko moko oyo ata oko kansela ngo via ta siko pona ebike na mémoire va au matin petit ça on va au matin tous les là il y a trop là il est dans ce monini na kena oyo na tika oyo na simba oyo donc nakakufai ngai mwana po motema ezi malade nakobela po bolingo yoko pesanga sima yoko botola bolingo ebale mozindo bravo kati ye mama yoko na esanko eba anganga ye mambo mingi na motema a nuit d'amour ba souvenir na lulaki epe kitoko mpolo lendompe lenkulu na kulupende malinga likambo ya ngala yo likambo ya ngala yo na samana nani likambo bolingo donc toyemba trop nalela
Amine overdose. Banzembe belé, tout ça, na vie, on a tout sakana. Anniversaire, cadeau d'amitié. Nzembo nangai, hein? Nakafenga fambela kanga is be belle. Mokili di, tapale mbongwana mama. Masuwa, zonga. Donc, vieux, tu es mal makambe belé. Anniversaire, cadeau d'amitié. Makolo makasa, nzete kweyaka. Hein? Banzembe belé. Vieux kata pour le monde déjà m'a mis ce tambola vieux petit nanga Zidane ils ont trop sérieusement te perdre omoni soki omoni mwana muke abimi na balabala aza kofinga mikolo seke na sima na ye engambe moko azali ba petit tout balobaka ba musicien tout balobaka ne biso tout lobaka parce que toyebi ke na sima hier azalaki mais siko batango nyonso tozalaki na bango baza kokende hein kala mingi te to perdre l'enkukuta kala mingi te to perdre nakata kulopende l'enkuru na kulopende siko fiera ngo to sala soso ba nani pona nga personnellement ils amawa trop musique congolaise donc mawa trop totika koyinana totika tozala motema moko totika makambo mabe tozala bomoko tala vie eza na ona suka te eza na tilolele na tina te somona mutunete lenkuru na kata kulopende et vala mal à cause hein bakei sikolo le ndongo to sala banani susu to le bambanga pona ni totika biloko na. En tout cas, chers amis, parce que bisotou autozolo beza Victoria et bimana viva la musique. Eza lignée ya viva la musique. Comme ba petit wenge ba bimana lignée ya Victoria, mais Victoria bimana lignée ya viva la musique. Vous comprenez? Ce que eza neto perdre le konzi. Vous comprenez? Le konzi penzi za souté. Nze za te po tozota la suivi na simelo pesa ma pasi quoi. Ils pesa mawa ya trop. Personnellement ngani naza boye le na wiki le nkuru akufi. Bon net kaka bon. Mimoni pamba quoi. Non mimona dole za nango sona tina te. Yangwana omoni chers amis bandeko balandi ya www.atozainfo.com ya Cyril Kina balobi Fumukimbangu ya bilele Didier Mayabu mobali ya Rit Mayabu kande toloba na Rit Mayabu te na revero mango ite wana gouvernement mal à l'aise. Donc chers amis bimro boyo ki ndenge grand frère lelo o alobi grand frère na ngai propre nazana grand frère na ngai moko oyo apesaki nga pe missionnaire au mona yo Dom Tonto le Bayer na kati ya ville Parisis balobi Dom Tonto le Bayer balobi kiwi ni leader naturel ye yo muto lukaka na mokonza ba mama yo moko moni donc alobi na nga question oyo na tuna yo soki lelo oyo ozana ba bon souvenir o tikala na opena na vive la musique eza neti nini ba souvenir a bien. Bon, quand on va souvenir, il y a bien zébélé. Il y a bien zébélé. Il y a bien zali que bon, au moni, les tout le va vie, puis surtout dans ba néwana, tout comme artiste, donc vieux on a fait la cœur naé, tout comme artiste, les autres est bani péké, hein, motu ngani. On anga oya mabe, motu total a péka kota mabe te fu total a kota malam. Ya mabe zali que bon. Tatanyo ça zala wana on a comme appelé côté mabe yango na tout une ba meilleur souvenir pour après na retourne ba mauvais souvenir ya malamu ezali que bon vieux wana sala tout afongola cœur nae tu te comme artiste biso to bima abino ba evala ba vestino ba veredi donc nga na kota le na kota viva na zala groupe mususu zamona biso zali groupe ba marai ba petit prince ba bipoli te bipoli a kota avant biso groupe na biso de Baba Marai Petit Prince tozalaka wana boto ba redi to yokuta na bango susu a na poto na bastino banini menga na kota vivre na période wana bango bazalaka nante na king na beti to sali ba
pendant un titre au sangana bana mai mususu awa voilà tu vas souvenir bien nazana souvenir moko ya bien nazana ngwana vie afongola motema que biso tout comme artiste oyo ke tondima mi pe na mokili ke bato wana bayembaka grâce à vie wana donc de génération en génération tu le na ba 5e génération quoi vraiment je remercie vie wana quand même ouais tout à fait on remercier na motema oyo afongolaka bon ba mauvais souvenir siko o pinage non et kota yo kutu te donc na yebi ke place bato bavandi malamu zanga te mabe pe zanga te mais ba mauvais souvenir nini pena otika na yebi voilà musique écoute ya mabete ezaka bon moni tata pesa encourager toujours moi na ya moni yo ko ici 26 ans 30 ans ozaka na parler à père na yo la na mbeta demi non comme super ya le basana no muka pe pa na yoko voilà donc dans le sens wana toujours beta toujours sentir que non ba petit ba comme artiste vous comprenez tiler moment temps sous mes petits yo le la kaka do lipa mais merana o luka pe ayot dans sens wana que l'air mongo vient na makata colère abi mes petits to pesa moni donc tellement to comme habitude à mabeka vie pesa biso do mona ine tza mabe mais d'un côté ça va bien donc on les pesa mais pesi yo ndobo kendoko koloba dans sens wana donc vraiment ça qui na cœur moi bien à fongola mututu en tout cas les agents na chiki hein donc bino to bokenda chiki ba musuba yo kaka azu papier o yo kaka te alikani to ça qui est belé mais peut-être tout ça est belé te auto tout ça toujours continuer ko boaka. Vraiment merci grand frère Nangai Joli Mobile leader naturel Kiwini ndenge o répondre na micro oyo ya nanga balobi ya nanga Michel Mangala le grand boss ya Papi Shungo Kito bino bozanga raté webi kaka salon Machuda salon Facebook bino bozanga raté lelo oyo nga nazalaki awa na kati ya ndaku ya leader na ko lukaye po bato baluki nga me mokonza ba mama tala kaka yo na kati ya Paris lelo oyo yo mto sa musana ona nenga ba professionnel mokonza ba mama yo mto sa masolo na yo et puis oza na vocabulaire bien oza na langage bien en tout cas nazo ko remercier pe bino batu mingi o botala nga na 3WA tout ça nazo pe ko remercier batu mingi oyo bozo ko soutenir ngai na ba idée na ngai na façon d'être na ngai na manière d'être na ngai na vocabulaire na ngai na langage na nga na ba remarque o bozo sala ngai pe na batu mususu en tout cas nazo CPA nango mère Ngantie la repesa yo prochainement information au sengai ngai na vie na ngai depuis ra place matin ko sala ma ya papa Wemba na repesa une information grand frère Joli Mobiala ce qui vraiment les logo le but on se rappeler les logo moko boye oh papa Wemba sala ta musul boso na et c'est qui ça yo na niveau sakanate ou bien o ko bosa na te dikamo bo papa Wemba sala o ke ti le logo na so vala yo mo bosa na bisho bani ko seka sanke mutazala ikoza bina faire ni mais ba vie mo bo de l'air mo bo bosa makamo na livre on dirait ba si ba les amis donc assez à comment donc il y a on ça na page première page vous allez deuxième page vous allez viens là c'est ça là to no beta concert mo na Suisse sikoyo na Suisse wana yemo wa poli ma musicien abi yo Redi kota na car yo Stino yo Joli kota na car ba na mai mususu ayebisa bango ba kota te atanga ba komona bango te atanga ba kombote to no beta na Suisse na yebiso mboka te soki pe na Berlin soki wa piboye mais to comme on a tout se retrouver na vivre mon bimba na ba atanga dite bayaki to beta concert et vidéo sikoyo le tozongi il fallait vieux après ça biso moi partition mais vieux membre na ya tangaki ezalaki moke mais le tokomi belé azo basute le on fait ça l'inconda un temps a convoqué biso siko na Belleville bino tout pour na Belleville pour aux l'inconda tagi malala biso to ya pendant na première heure to comment on dit voyez tout et donc il faut faire biso to kota na bon zela le nkuru azo yate tenter le nkuru azo yate te au na dernière minute avec coller la nemo la seule na mutu te mais façade wana vous c'est l'art vous c'est le paye
À côté de moi, quand on a besoin d'un colère, tu avant. Ah oui. Les orchestres là, bino. Orchestre les a bino. Hein? Est-ce que l'orchestre les a bino? A-t-elle pas à fond les portes? Ah oui. Oh, moi, on a besoin de tes portes, ça, il y a pour fond maman. Allez, les bandas. Suivez les doigts. Quand il y a le biseau d'ose à une conne, viens à ça, on fait sa biseau partition. Mais viens à fond les portes. Et tabac la main, moussou, bakoka qui a monté basanini, batamboli. Il y a un moment là qui nouvelle écriture et salamaki. Nouvelle génération. Nouvelle génération plutôt. Ce que nous sommes tous les wana, tous les qui de tous les militaires, na vandi kakawana ti yemovie asalinaki. Mais na poko la mona moni ya zazi na yo, mais na mwa Ya zazi nonde na. ya zaza. Maman enveloppe, petit maman. On a pour atteindre eu un mot. Oh, c'est qui vous est c'est au organisme ça. Les cours quoi. Ah bien. La petite maison de l'eau va vraiment bien. Biso de moi pas grand film. Quelqu'un est mauvais à concert voyez on est au sein de la salle on a biso to pour la discipline moko pour appeler musicien à vivre la musique. Vraiment na éviter que azo finga boye que ata bien na moko avanda boye ono nyama boye en tout cas na éviter na on a raison même ngape na moi doute que na monde va vivre vivre na kuludimba peut-être mais jamais ba la samo batu na vandi na ba rossignol na vandi na ba redi na vandi na ba compario na vandi na ba stino na vandi na ba donc ba ningo ka mike ozanga raté sika batu bazali mais mutu mo peut-être tellement ba no finga vie oh papa ma go ba donc en tout cas on a discipline on a tous avec nango bon voilà ba lobaka mutu na mutu et ça ndenge ya uti na famille na hier invité bo ba petit à l'élopé bazala na ndenge na bango chaud na bango mais biso bazala vivre la musique donc tout ça na bandenge moko ndenge mususu vraiment donc voilà. Na sepeli vie Shakira na profiter occasion où on a pesa opé ba mbote belé et puis na ba condoléances. Il y a Alfonso Shimuna, il y a Alfonso, il y a Doudou Makoso na kata Suisse. Toujours les cours. Donc voilà. Bon. Dernier mot nanga ezali ka bon. Nazo tu na ba condoléances na famille ya Venanga. Surtout pas ya Rose. Donc, on a évité vraiment, on a fait des condoléances à la famille, à Bananaye, à Moissinaye, à Rose, à Bandeko, donc famille, quoi. Donc, tu es vraiment dans la motabocité, dans la banque, dans la passe. Donc, dernier mot, on a moi, mais, tu vois, ils ont zélo à Moutounos. C'est mon a. Moutounos, tout ça, petit dans Zidane. Tinde to cause beaucoup pesa mokongo yo nga pe na kwei Obi lobité voilà to obi lobité il faut kaka to digérer en to sala tout to nima yango parce que nzambe ndi mutalinga sala bongo soma diwo izanzela mutu nyonso to simbana to sala bien bi beaucoup la kei lobi pe ko sala ngai lobi kuna pe ko sala yo lobi kuna pe ko sala ye mais to sala toujours to simbana to sala bon moko tout ça va maquiller l'été au tala boye donc calme ça la polémique est cotatée pardon surtout dans le sein la maman sananga ya viva la musia auto betana bango donc to simbana to zalaka bomoko ndé to zalaka ba mista tout to zala moko to simbana polémique est cotatée o ngana zalaki boye o ngana za ancien on a za boye un musicien un artiste ne parle pas beaucoup un artiste s'inspire. Voilà. Donc, tout ça m'a na biso ndenge mususu. Tout ça m'a na ndenge buzo baté. Loka na senya mwana. Vraiment merci. To komi na suka ya émission na biso bandeko balandi ya www.info.com mère Nganti vieux de Pira mère Nganti vieux de Pira bino boyoki
ngai pe mokonzi ba mama na www.tozainfo.com tozo passer pe ba condoléances na biso na famille ya papa Wemba Shungu Wemba di Lenkuru. Donc tozo passer ba condoléances na biso lisusu na mama na biso Amazon. Vraiment mama kolo azala yo asimba yo na bando na biso nyoso tubana ya papa Wemba. Et puis voilà Taniba yo souci la terre acoustique tole la papa Wemba. Baby Kumeso tole la papa Wemba. Patricia Champagne tole ya Lenkuru. Solange Kamuke Kufwanga tokufeli misa kama ngala kati mondele ngulu makambo meke Kinshasa makambo elekie Lenkuru yanga yango. Donc voilà minga olobeza te bandeko balandi tosuki awa pona lelo. Merci.